Capage TV. Capage TV. Kotala pe Mama Frida Zaki penza esengote na kati ya libala. Oui. Nga kuta vendre déjà na baki ah neni moi ça c'est carrément. Yazo asekite na libala. Le mal ça s'annonce. C'est Mama Frida koya. Abi asali crise. Muta asali crise. Mabuka ka isusu. Esprit de bouquier. Mili mo kota ke bouquier. Soyons sérieux. Il y a certaines choses mutoko lo bate. Vous voyez dans cette affaire. Ezana makambo eza spirituel. OK. Bato baloba bino boningi spiritualité te yondo comprendre spiritualité nga na lo bate. Po muta comme na niveau obuka mutu loboko na landi papa ne sikoyo. Obuka mutu moloboko babi batenga misake boye na lolemo ebimi. O utiliser force ya kokata mutu mutema, c'est que tu dois être un sorcier. Alors ce qui est sorcellerie c'est la spiritualité. Hein po boma mutu. On a déplacé à Zobomae. Déjà, tu es animé dans l'esprit. Mabe, pour mon esprit, malama oboma mutute. OK. Muto likamwenge lae. Et loko nzama chaka na biso. Et boujaka muto. Intuition. Et intuition mutaye bara. So likamwezo ya. OK. Bon, nga eloka liboso na pasi pe mawa. Soki na omoni fiona so otali bien. Frida. Soko observer ba photo ba image na ye. Omona kazaki mwana moko kazaki problématique te. Comment on a un comment on a film calme. Sikoyo bato théâtre ba olimbisanga. Déjà bato ba théâtre ba nini obine na ebsaka oti. Bazana bo bato baza trop problématique. Ya liboso naza na pasi mawa pona ba parrain. Mama Kalunga ayebinga bien mère nanga. Mwana nanga ba bien ke Mama Kalunga aya epa nanga to sala ba anniversaire nana ba photo ngala Mama Kalunga to ebani. Mama Kalunga c'est prophète Jano, que Dieu vous bénisse. Mais Mama Kalunga doit aussi s'interpeller devant Dieu. Interpeller oui, bien ba parrain. Tam sous deuxième couple, bien premier couple beau parrainer ou bien troisième. Mais comment parrainer mutu ba ke kufa malamo? Yo parent. Vous préparez que on a prière. Pasteur Boni. Oh, c'est tout. Oh, on s'est depuis hier Ah, capable pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo e sala na nzota bala bibali. Na biso na koma ki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga sa. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola ba rein. Et zong ça force. Yango na yebaki. Et lo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera bloc rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Et ça na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre dimier ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo chazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda milanda biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien ba douleur ya libumwa baba vent ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis bana bazo 6 examen d'état calamité yango examen d'état ezali kobima collège décarré ensemble na King Service baza vraiment en partenariat officiel donc parents nyonso ya lingi mwana na ye oyo arrivera mwana na ye akende kotanga na Canada en tout cas opportunité yango oya bobo zana moi mike bosunga bana
ebele bosala berere boki kosomba desa c'était buna na banzela ki ça c'est kufa avant so bozaki mbongo botindikeli mwana voyager bokanyi motema 4 à 5 ans akomi mutu munene na mboka bozwi vie. King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur be ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. Otoza ne partenariat yo yebi. Kotion se to bengo se to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service à cause de la charge wana à partir il y a $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui ko banda déjà ba démarche ya ko bongsela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakanta soko azimbongo pa bongsela mona venir ko minga ngambu. OK. O nga na kemba ki epake akemba. Te mabe. Kombo nde soko etikali yo na mwana ezalaka kombo ya soni. Soko ozwaki mwana koi na kombo etikaka soni. Pour na kozwa visa d'études parce que ba visa au prise en charge ezali sous-souté. Prise en charge ezali sous-souté pour cop wana ici et baby. Mais ce qu'on a dit, on a besoin moi na yo azwa visa d'études en tout cas collège des Carrés est disponible pour la bas na bino nyonso. Ba frais académique, il faut qu'on foute yango bien avant pour ozala na ba norme il y a collège des Carrés na King Service. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir Olanda Bisso partout dans le monde en tout cas. Merci. Tolinga Rabino Makasi et merci d'avoir soutien Rabino moral, financièrement, physique et moral, surtout moral. Et ça, Rabiso bien, surtout pour ma prière Nabino. Merci d'avoir fait Nanza Benio sur la Capage Télévision. Nous allons qu'on est déjà à 170 000 abonnés. Nous avons Bino, pas ces arts qui ont buzz, qui ont un message divin et ils ont ça la moi pas si. Vous avez écouté la émission. Il y a fait Nanza Benio, ils ont raté car ils ont pas si tout le monde a koufi, des beaux yeux éveil. Ya koloba pasteur wana zalaka wapi message wana tozongo ndenge nini mais tant ozana na makasi na nzoto ozobosa na place ya motuya ya kocha nzambi tozana prophète Jano awa et to betanema solo tozaki nango liboso to continuer et puis to koloba actualité tozana ngo bon bienvenue motola nzambe bonne santé. Ça va bonjour ma santé très bien. Très bien penza. Mafuta ezotanga encore yebi carburé autokota. Vraiment. Très bien. Bonne église Corps du Christ ça va? Corps du Christ église maramunyo surtout ba prière ezokende très bien. Yebi ka œuvre ya Nzambe. Nzambe mukunda memango. Amen. Mokile memate lui-même Dieu. Na memara œuvre na ye. Voilà pourquoi na kati ne langa Nzambe il faut toujours kotika Nzambe na temps na ye na volonté na ye atambisaka biso basali. OK. Et non biso mo tomi tambisa marate. Comme c'est son œuvre et qui est bien parce que aucune œuvre Nzambe échoua. Amen. Pour ministère est à la place de tongité to fandi ministère est à katia moto. Et quand tu le fais très bien selon Nzambe et Zarabi. Et mais ba pasteur ebele balobi ba chrétien de sikoyo ba komi na ingratitude ya makasi. Ba songa kalisu te ndeti moko azongaka après lobiko na ba onyo so ba bazalaka 10 bazalaka 10 dit les pré bakei bongo dit les pré sambeli ya biki ale tout la mousse akimi kasi yeso tunaka bango bazalaka 10 bakei mais moko zongi ngana réclamant ngo quelque part babité pasteur yebi c'est Dieu qui paye yo salaka musala kolandela ngote mais yeso alandela kyango webi que Jésus a nyonga atala gauche atali to tabia na pe mutu pour ça qui 100% homme 100% Dieu webi que yeso atali pembe na bi mais yonde no moko bongo misu bazapi de nyonga qui alinga bango tout 9 basani baya tant muta tuni sincha buzaki 5 mais poni ka yo moko ndo ye oza reconnaissant vers nga na yo moni bongo misu bazapi yeso kutwa tuna bongo biso ba vraiment et kimisi batobele ingratitude ce qui a ya moni loboko nzamba bosani yo tant bible zoloba scandale goya même wana mutoyo a kozala nzela canal ya scandale wana mais ngape na lobaka pe esengo na mutoyo poni te esengo pe na mutoyo aza canal ya lipamboli oyo komi na vie ya mutu amen poni kaka lobaka ma oui mais eza pe esengo ti papa nkola visiter nga mena zela maman Cynthia amen ay denga na be mission bato papa yo pe faut pas appeler reconnaître surtout ça madame mais oui je vous dis la vérité prophète Jano Nzambe nda sali kati na ye mais yenda saki canal
Pour na sale pas songolo pas kalaté mais c'est la prophète Jano. Mais ba comment na degré ingratitude et comment ko lembisa biso comme ça musala nzambe toko ba kaka. Ko la zo mona yenda futaka. Ayi place ko futa yo. Mais so ça que musala l'état natika. Musala mokili natika. Mais malgré na mutu tonyonga kaka na mutu. Mo ba to za reconnaissant. Vraiment. Merci papa. To Zaki kolobela ton couple. Oh, to kata qui surtout message journée où tu as appuyé. Pourquoi ton couple? Maman Cynthia Nzamba Pambola. Pesanga yo. Zoyanga. To sali moi erreur pour yo fanda bien. Merci beaucoup maman Cynthia. On a besoin de son. Voilà. Merci beaucoup. Maman Cynthia, ton couple on a nzambe da pesanga. OK. Tant couple, on va te bolobela mingi. Bah comment ben l'homme de temps couple. L'homme de temps couple. Donc très important. Très important temps couple et ça très capital natala qui na tuni nzambe. Pourquoi mabale zobeba? Pourquoi infidélité zokota? Pourquoi manque en confiance? Pourquoi nzambe lobi nanga bazana na tante balekisa ensemble. Omoni Yesu bayekoli. Bazai toujours l'exatan mona ye. Bayeba ki Yesu makasi pourquoi bazaki na temps en place moko. Yesu alobi molimo santo ekite la bino kite le gozala mais boza la place moko Saint-Esprit aye tant couple c'est très important tant molimo santo yé et kotika tango fandi katana bango ndesko Yesu atini bango babima bando ke noté tant couple et ça la ke batu bazala fort même s'il y a un problème au moins ce qui tant couple ça école sera polingo OK ba dege ko ya mais lokola tant couple zo régner et longango amen na mona tant couple c'est important parce que Pasteur Nabiso, je salue Marcelo Tuna si a un problème Nicolo, il y a tant couple tant couple a réalisé pendant que tant couple tant couple naie a passé comme bien tombe moni pendant que a passé ba passer Marcelo baba to ba omona na so tele boyebi ke nzamba tant couple pour Marcelo makambo teaka pour na mabala c'est ce que Marcelo vivait avec sa femme. OK, c'était sa vie. Tu ne peux pas prêcher aux gens ce que toi tu ne vis pas. Et nous, les pasteurs, quand nous prêchons la parole de Dieu, faisons un effort. La parole dont je parle aux autres, d'abord, amen. Parce que tu ne peux pas communiquer aux gens ce que tu ne vis pas. Parce que ce que toi tu vis, en les communiquant, tu vas transmettre une puissance, l'onction, ou saisir votre miracle. Amen. On nous voit le miracle que quand tu communiques aux gens ce qui est en toi. Amen. Mais quand tu prends ça comme une histoire en lisant Kwaku, le rôle est livre. Au moment où le belé, mais ça a des faits positifs dans la vie à bandimité. Okay. Le pasteur Marcelo n'a fait qu'enseigner. Il est en train de parler ce que lui-même a vécu. Voilà pourquoi à passer un bon moment à temps couple. Il y a un moment où on rentre même à l'obate et à normal et il y a qui est à condi à sali pourquoi. Et bon lié. Et bon lié. Mais Azana perte énorme. Ça ce n'est que le Saint-Esprit dans le PC qui met. Maman Cynthia, à ta PC quand même si le pasteur Marcelo a dû moi si. Oyo tolobi kaka ndongolo tobite sa bongo. Oya koleka mama blanche na bonté. Pasteur a kolingaye te nenga ligaki mama blanche. Tu peux être belle, tu peux être jolie, tu peux être intelligente. Mais est-ce que tant couple a passé qui na mama blanche au passant on a yo tant couple c'est ça. On va résister. Non, c'est ce que les gens ignorent. Moi si on passe na tant couple mingi na mobali. So yo kaboli bango, c'est que c'est Dieu qui les a séparés. Donc, pasteur, il faut que vous priez pour que Saint-Esprit a consolé parce que tu vas consoler raté. Même si tu as consolé, tu consolation azate. Même si tu as un stade, tu as un panzana qui m'a dit que tu as un mir, tu places un dollar dans Amen. Déplace, et il y a deux types, il y a trois personnages. Trois types de personnes qui sont koufi penza na vie à mutu. Au sali perte énorme ba remplacer en ngote. Banane. Ya liboso mwasi. Topé mobile. Ya mi balé maman, topé papa. Baba ngo des êtres chers. Ya mi ça tout moi non mwasi ou bien moi non ya mobile. Point barre. Et on appelle des grands frères, ça passe. Ah être cher oui, j'en ai ça passe. Je le refuse au coco. Ah ça passe. Être cher et zali oyo uti na yo. Or moi ça mobile bazale ko moko imaginez ce que oyo ekei. Bon ba toloka ba Marcelo bo mona boy abala pe moi si avinae. On nzamba tindela mupanzi nae. Ça ne sera pas facile si l'Éternel ne console pas. Amen. Il faut nzamba nda consoler.
consolation bato te. Alors soka ça koloba makambo na bato bazwa ke mabete bayebe oya monité au père de être cher bobota bofanda bo passa ba temps couple ça tuna kangoti la prédication boronza mais quoi la kisi yango oui atuna ki ngonza mbala kisi mais mabino na ba épreuve oui mais mabiso na ba épreuve batamokili bako kokate babiso ba jano o ekomelanga na lobango ti lelo soka za ki nzambe te mena kufa ou bien na sala ba AVC yo pena mutama lamu pena nde ya côté ya temps couple makasi nga pena na côté ya bato temps couple makasi et puis na kati ya temps couple ba secret mingi bimaka OK temps couple ça qui tourne makasi mona ti bato to côté lango bato bakufi na hôtel oyo moi so akufi après mariage et ça va signer ya manque à temps couple non ya wana mais na la question moko oyo na mona ki mondimi l'équipe na réseaux sociaux na moni pasteur de Roland Dalo akombo ça ba temps couple il pas côté na système ya hôtel ya ba temps couple mais question moko batuna ki na full papa soki mobali nanga sali une année azo simbanga te wana mwasi na to sotala ki yango 6 mois 8 mois na osala ndeti ndenge ni so mobali azo kipenga te on dirait pasteur parce que réponse on a telle cas na question mususu ale kana question mususu toutaki OK merci wana sko mutu o bazala kati lingomba na mwasi mobali sko mwasi ndeti boy tant couple zate siko soki avant na kana libala soki intimité zate oui okofana libala PR etikali okofanda na kanini na kake mobali wana balobi non akobeta remorquage te ko remorquer te pendant une année pour na cause songolo to pe paka mibali mususu baza ana maladie mususu ba sengi moi si phase aluka cause moi si aluka cause pourquoi mobali azo simbanga te c'est la mode des choses mais oui tant mususu mobali na fouter mais a chaki à l'aise ba kenege pe en couple mais kuna azo simbate oh soki kuna ozo simba te eza lokola mutu azokende église azofuta dîme le même jour apesi dîme mais sans pesa offrande. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. ETSL, Education Training Service, et Elibino, ba exploit ya kosakana te. Maman o azana besoin, mwana na ye, azala orienté, atanga bien, na ba université ya malamu na kati ya Londres. ETLS Service et Elibino, option nyonso en tout cas. Au kotikaka na kati ya page na bango o s'intégrer au komona liste ya makambo nyonso bango basalaka. En tout cas, boko na ba page na bango Facebook, boko zala vraiment renseigné. Mais ngai na ebisi bino kokota Londres na facilité nde bango. Kotanga na Londres na facilité nde bango. Ndeti ngabwe, good morning, where you welcome. En tout cas, you are you, oya going. Na bandi déjà cours na ngai na Zoom. Soko koti o télécharger kaka lien na bango o bana kokota directement na ba cours na bango ya anglais. Nga na banda ki déjà pomboka libanda français linzanza. En tout cas anglais na anglais. Soki po lingi mwana na yo to yo moko okota na kati ya Angleterre agence yango ya sio to elibino na facilité nyonso. Luka yango déjà place aux ali page nango officielle s'intégrer au komona nyonso ba offre nyonso ezali wana na kati neti nga na komona nga osala cours en ligne na Zoom kaka okotika o télécharger lien na bango en tout cas bazana ba air na bango ba kotaka na kati ya Zoom pour la kozwa cours en ligne ya anglais. LTSL Service. LTSL Service. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Or, ce qu'on peut se dire, c'est que vous faites du fou et zala. Ah, ça va bon. Non, moi, la bâtisse, on peut se dire, mon enfant d'ailleurs. À éviter, à Salibou. Et alors, la moto, là, petit pantalon ou bien là-bas, sans sous-vêtements.
Ah. Oh, si on paye la 10 il faut offrande à chaque jour. Maman, à chaque jour. 10 et ça 10%. Il y a revenu en bout. Revenu, ouais. Ce revenu, on a un papier. Bon, et alors, quand tu sors les 10%, c'est que bon, c'est mais paye, on a la francs. Ok. Tu voyais l'Européen. Mais si tu as mutu, yena abali, samba kene na mbetu, sambetu pour likambo ezate, misala mbetu ezate, c'est que liba la paix fondement dans ezate. Ok. Et alors, tu as sans fondation. So kunande eza fondation yemo konza menda lobi abeta nango c'était alobi multipliez-vous te to ko se multiplier neni poto okela le so batoneti yete to ko se multiplier kana nzela ya mbeto nete mama tsi nso mais na moni ba ko fungola ngo mingi l'église ezaki na bino ba sujet tabou vous comprenez que ma ba l'église mingi ezobeba bon to comme ko fungola ngo poto moni to perdre bele basi bakimi et a pe péché te po bible pe lo bagabi avant pour se remorquer Paul a le bien au bobo ndeli na no bobeti ba langue on sait ko tipo tango mata kuna nkola solo kumu banje ba beta on ba marié olobi on ba marié ah kasi yango to lobela ba marié OK to ba paga no ba diembela mambo on toma lo baki avant que on prier ça la bien Maman Cynthia. Donc, et ça, et l'autre passé. Mais papa Marcelo, et pardon, papa Nabiso à Philadelphie, il fallait répondre moi sur Wana. Ok. Ce qui c'est comme on a boyé moko, sans que pousser ma raison, baluka ba parrain. Ok. À tricher. À tricher. Soit à tricher, à bimi libanda, à se venger. Or bato ba se venjaka. Basuka en hôtel, babuka ikingo. Ok. À ceux qui hôtel un peu bakangie. Mobala banda ki ngo atika na bomoy. Ko se venjaka te. Tia Yesu na kati. Amen. Kende panzambe. Celui qui a situé ce mariage là va pleurer auprès de lui. Ok, on moni ba parrain, on moni ba témoin. Ceux qui aussi si ba parrain, ok, c'est qu'on a sommet de sommet. Ouais, bi sommet de sommet. L'église. L'église est sommet de sommet. Il y a un pense ma balle à battre. Banoko. Merci. Sommet de sommet, n'allez pas les églises. Coutume. Ok, papa, non, bah parents. Pour église, c'est pas les saratés naïfs sarayo. Église, c'est ça ni. Et pas mola. Et pas mola. Point barre, parce qu'il n'y a pas mola, c'est tout. Bible, c'est ça, mandat au bal sabatute. Église, c'est pas le sabatute. Bah, on a tant on a coûté. C'est pour ça qu'il faut honorer. Babi, le mariage doit être honoré de tous. Bon, on va ça. Moi, nous avons mon bête. T'es au pambolaka. Kasi ma bête, bah, tu tant coupé. Ma bête, tant coupé en moi, nati. Important ça tant couple en zanine. Bon, maman Cynthia, important ça tant couple et couple ça ralibal. OK. Important ça tant couple et fan de saka amour. Tant couple et fan de saka confiance. OK. Tant couple et longola kaba soupçon. Tant couple et ça la que couple on est comme solide. Amen. Il faut avoir du temps avec sa femme, avec son homme. Tout le monde ça crée des problèmes aujourd'hui. Non, maman. Mobile tant couple comme ça. Et on a mis les belènes à Kinshasa, on a poto na Lobarango, partout. Banda balana mosi nae. Basani 5 ans de mariage. Ba bengi batu. Ba souffler bougie à 5 ans de mariage. Mais ce qu'on fouillait, bango na tant couple. Moi si à Kolobano que banda balanga. Abimisa nkaka. 3 fois. Yo ko 3 fois. 2 fois. Abi maman abimisa nkaka 3 fois. Maman Cynthia na 5 ans misi mutu 3 fois. Ouais ça colocaté. C'est ça. Et à colocaté. So moi si rideau. Attends moi comme abe. Vous savez quoi? So moni couple moi si abimaka ndenga lingi. O mobile nga contrôlanga te atikanga libre. Yango na bimaka pesa nga confiance. Wana ya tant couple te c'est que mobile n'a pas mutamaramu. Atika libre po yo zo atako contrôler te. Donc bien tout muta contrôler mon couple la comme ta église. Tant couple homme de Dieu. Soko moni ya monde couple au retraite, tant couple na évangélisation, tant couple na so na ba sœur, baka. Tant couple na ya ba l'église. Bon, oyebi ke tant couple baka, yango ba maman ba koma osala tant couple makasi. O sona mundimie pa yo wana. Maman yo maman oya osani ni. Surtout maman pasteur. Na ina boy. So contrôler katina. A mondimi. Siko ngana so sala mondimi. Yo nini? So là-bas. Rentre à la maison. Quand je finirai, je t'appellerai. Make-up. Olobi me. Bandimi ya ba make-up. Bandimi ba make-up. O ba tsaka suki boite wa. O ba yebu. Meti yobu. Kasi bino pena boya ka pena na temps couple. O passer à go passer na pena ti 18h. Voilà maman zu téléphone. Yango entretien aussi na nuté. Bokati na nuté. Voilà boka na église. Na cholope vidéo mon appelle toi ka na église. Oui, tu as une église, mais tu as solo là, nini. Oui, tu as une église, mais tu as ça là, nini. Wana ba maman bo fungola miso, surtout ba maman pasteur.
tant couple ezonga rande na ninyo na corona ne nyonso zo tant couple nzamba te yaki biso tant couple net na Congo nzamba zo te ya bato sur nous les hommes de Dieu mais on a ba sentiment na okota kuna te eh omoni ba pasteur ba musicien chrétien bata ba théâtre na ba homme marié ba bato nzamba o frapper pas ko frapper pe bandi mais congolais tellement que bolimbise bolole même na molimo spirituellement toza ba te ki bolole mo ki kozanga ki bomba moko boye ba sentiment pola eza pasi bona misu me bozo to na misu to monate amen bona matoi boyo kate nzamba ngani aola kisabiso ba musiciens soi-disant chrétiens ba pasteurs soi-disant chrétiens ndenge baza makomba sala comme misabiso mais vous prenez des sentiments vous portez vous mettez ça dans vos cœurs nzamba lobi na ozwabino boze est-ce que lo na sala omoni me ba marié ba homme marié o ba nyoko la bana bango kangelo na lo bango lelo masina ba ko yebisanga o ba nyoko la basi na bango des hommes mariés la nanga bien ba homme marié o ba faire souffrir bana bato ba homme marié kolela ya basi wana se mati OK nzamba linga sila na bango toko sakabino ba femme mariée mais toko sa yesu te amen yesu apesa kabiso ta soki toyoki te ebele bando sa ba visi papa to bando kufa ebele ba obeba ba osambwa pe moi sona nzamba pese mutu mususu Moïse kutu nzamba signé na contrat OK yondo zome mabana Israël wapi l'Égypte très bien on nga bona Égypte on bango na Israël la terre promise ba signé na nzambe tant nzamba tali a comme même na sentiment akola ba sentiment pola limisa na terme bon limisa na terme ba nzambe mama terme musuto oloba pour te faire comprendre du bateau ba sentiment moko be pola mabe ba sentiment mabe comme têtu nzamba lobi ko beta te a mesani on ba mesana nzamba te nzamba tala bi mutoto comme qu'un défaut désobéissance longwa azui Josué a remplacé écoutez que quoi de la même manière des hommes mariés qui font souffrir leurs femmes o bazo nyokola leurs femmes et comme dans moment où nzamba ninga remplacer ana besoin baso na pe bazana kimia et apende ngo moko pe na baso ba nyokola et ana basi muso ba komi ko nyokola mibalo ndire balandela ngo cour oyebi basi ba soda bazat ba commando pe ba soda baza ndemo pe ba commando ba soda na bolingo baza mobala tali buti ya lili akonda tikalibu mobala ngo pe mo aboya ye ezate akanga soit na kisi akanga soit na loko moko mais na lobia so délivrance na komo na basi bongo pe nzama zo frapper c'est par nzamba zo s'occuper na bango tant couple mama Cynthia ezeloko ezangi na mabala ebele tant couple za te bobimaka na basi tant couple pesa ko passer ba moment bien na mwasi bo solo na ndako bino mibali ko pesa na ba idée ko tambola ko sala junior ndeni camarade na zo ki na école wana so landela ki le meilleur couple pour le moment des couples non problématiques ezaba couple moko kaka o batikani na tant couple nde banani le meilleur couple n'est dans son obo o liwe ko takate o mabe ko takate o mabe moko te yaka ezaka ba couple ba komi ko vivre tant couple ça veut dire quoi ça signifie que il y a des couples au basi ba lapi basi na mibali ke na zesu na via ba camarade te tika na mobile nanga très bien o komi réponse derrière le pesi na tika na mwasi nanga muto atika na camarade na mobile na ye camarade na ye mwasi na ye nde bato ba komi vivre tant couple tala bien baza na moins de problèmes Nana yebi ba couple na poto bazo vivre tant couple je salue en passant couple pasteur Séphorien en France na maman Flore ce sont mes parents voilà ba parents na pen ba parents pe na bonzaye pe na libala ba parents o ba o bali sa prophète ba parents o na zui mosi na ina bala bien ba parents na ba wala ba na France o ateya nga bazo kisana nzela bazala kala musona bengi bango ba chaka vidéo ba na mutuka ba ombale cha na bengi mère auto na supermarché na papa oh c'est quoi ça na bengi bo auto ke église na papa na tikala ko benga bango te na yeba na bango ça fait 8 ans kaka na émission na 8 ans 9 ans créé pas capable de na kutana bango tant couple ya nyama et puis au moins ça lo bangana na absence ya papa so ke musala so papa lo bango na comprendre te bo benga na ote donc vous sentez que et la femme et l'homme baza même esprit aujourd'hui ba couple bele mobile lobi ah moi ça que le Z mon bon ami bon comment potana papa yaki amena il c'est que le bana papa bongo yo zaka bongo zaka mayele te mais yo mo ba maman bina lo baki tala ko lo baka pe mabete ko finga te yo mo to lo baki na ninga obi maman Cynthia ba comment potana te yo mo to lo baki tala
kolobanga te na muninga no te nesa ki bien noko na mbongo te yo yebise ke na mbongo o pese su $50 wana kasi yo moko pe luka mbongo pesa it pesa oloba nga bongo yo mbongo ngana alia ngo yo mutu kuto tindele pa yo no pesa libala batalibana le balia ngana na wana de tant couple ça te et pas va tant couple or soki tant couple ça amen soki tant couple ça mobali kuta ko ba témoin ça abi chérie tu sais quoi naki na mbongo pesa ngana fute ke mutona yaki a check makia bébé merci abuo bia tant couple ne se kolisa bango bongo mais no tant couple ça la raté to futi nda côté t'es un bon aussi na pesa de obi ba konzi nango ne basala ba uto futa e a ke place amelaka moi c'est abengi alaki si pe vidéo na place te na ombe na ba master webelo ko basi bazela olo bana sane aya merci beaucoup asukoli abongo memeyo tindelanga petit na nga wana ya kozolo mbongo ah papa lo bana moi c'est ayete on peut être libéré moi si vous libéré papa continue les $500 bolambelo ko boy mais yeba que $500 on est sa présence na haute vraiment arozo pesi derrière mutu musul bozo bolambelai afani na souci yoku nozo régner tango ko kata téléphone oko régner na nani benga moi sino bo régner na vraiment merci moto nzambe liwa et continue monde ya théâtre lisusu leki na biso ya théâtre pa na ngazaleki do la star to moni ya bali 6 jours après mwasi akufi ndenge nini ngana kedai kopesa mbongo iparaît-il ya ndaku ngana zongi na moni mutu na se koto yo mama Kalunga lobi mobali akindaki ko pesa mbongo ya ndaku a comprendre te ayo okuta mwasi mutu na se akokufa mama ya mwasi ya lobi que on dirait ba betaki mwana na ye loboko ya kobukana nzoto salite poto bilamba soki ndenge nini bapota na mutu aza okoya lolemo libanda toyebi te tokoyoka nani liwa ezalaka na baversion kili papa ndenge étudiaki mpo yo ezalaka makasi na étude physiquement moralement et surtout spirituellement omoni yango ndenge nini. Merci beaucoup, Maman Kapashi. Kotala pe Maman Frida azaki penza esengote na kati ya libala. Oui. Nga kuta vendre déjà na baki neni moi ça c'est carrément. Yezo asekite na libala. Le mal ça s'annonce. Muto likamwenge lae eloko nzama chaka na biso. E bujaka muto. Intuition. Intuition mutaye bara. So likamwezo ya. OK. Bon, nga eloko liboso na pasi pe mawa. Soki na omoni fiona so otali bien Frida soko observer ba photo ba image na ye omona kazaki mwana moko azaki problématique te comment on mona mtakali comment na on mona film ya calme sikoyo bato théâtre ba olimisanga déjà bato ba théâtre ba nini obine na ebsaka oti bazala bo bato mo bazala trop problématique bakota la ba bien belé bato ba théâtre OK bakota la buzo ba bosoto trop bakota mamwe belé nzamba kitela bango mupanga ba pesa mo ba prophétie pasteur olobaka nini asa théâtre pasteur moi asa théâtre de la foi loba bimisa prophétie tina duchesse duchesse kuta loba yango ben sanité ba mama buso bo le karana biloko wana mutakora na bango azalate j'ai observé que na soirée on dirait que bazaki en rouge babilo muso ezala mobali na bitola tabo heureusement yo zionga pe na zoki yango alors photo moi pe na moni bakangula rouge mabe sikonga nina lobabo vous voyez dans cette affaire ezana makambo eza spirituel OK bato baloba bino bolingi spiritualité te yondo comprendre spiritualité nga na oloba te po muta koma na niveau obuka mutu loboko na landi papa ne sikoyo obuka mutu moloboko babi batenga misake boye na lolemo ebimi o utiliser force ya kokata mutu mutema c'est que tu dois être un sorcier alors c'est que sorcellerie c'est la spiritualité hein po boma mutu o la déplace azo boma e déjà tu es animé dans l'esprit mabe po mutu esprit malama oboma mutu te OK jamais mutu za l'honneur autobala bilo musu faut ça l'analyse to bani na analyse ya liboso naza na pasi mawa pona ba parrain Mama Kalunga aibinga biwa mère nanga mwana nanga babenga ke Mama Kalunga aya epa nanga to sala ba anniversaire nana ba photo ngala Mama Kalunga to ebani Mama Kalunga c'est prophète Jano que Dieu vous bénisse mais Mama Kalunga doit aussi s'interpeller devant Dieu interpeller oui bino ba parrain tam sous deuxième couple bien premier couple beau parrain ou bien troisième mais comment parrainer mutu ba ke kufa malamo yo parent vous préparez que on a prière
Non, tout solo là. Hein? Nana Mabete, je parle comme un homme de Dieu, comme un pasteur. Ben oui. Yango moni ana pasi. Oui, mais comment bana maman, est-ce que ça la soko simbi bana mabala. Vraiment. Oui, et puis parce que n'importe qui te comme un parrain. So yo touche. Oui, on a aspect na personne ignorer bateau, ils ont échappé bateau. Mais invoquer ngo a. Mutaza frapper liboso. Ils ont ba parrain, na ba parent. Na ba parent. Ba parent ba perdre moi na bango, c'est ça qu'on appelle être cher. Ba perdre. Moi na bango ba ko remplacer les bango moi na bango te. Ata mukete. Alors Mama Kalunga vraiment Sambela aux hommes de prière na ebio. Azapela ba sakoli balandela kai oui. Kalunga moi ça mabonde. Sambela tout l'anza mais pourquoi ça t'est arrivé moi no simbi ata ko goûter libala te, je sais que bandaki ko enseigner bango, je suppose que vous leur avez enseigné. Je suppose que ma parent je suppose que ma parent bazo qui en collection bango tant couple. Je suppose que Maman Kalunga parent bazo qui en prière na ba fiel na bango. Aujourd'hui ba parent ba na devoir moko non seulement ko parrainer mais ko éduquer bana na bango physiquement, éducation be spirituellement. Liba le commis combattu na degré ko sakanate Maman Cynthia. Ba parent ne ba bengaka beaucoup de gens va prier. Oui, pareil, mais bakoma bongo. Ya ba chrétien, bakoma tamino ba retraite. S'il y a un danger, nous amena bango. Amen. Yes. Alors, et là, on a mis balé. Na o katakata. Comment va faire bongo et salami tant mobile ke botala ndako? Un homme qui se respecte. Kanga mama lo. Non. Un homme qui se respecte, qui aime sa femme. Ça fait partie Nathan couple. Il y a aucun ndako avec sa femme. Oui. Parce que la femme ndaye baka guya ko ndako. Awa na zolo baba si baola nanga. Moins de femmes batika mobala ndako. Plus par mibalo mité ça la bien. Ba kendo ko ndako na basi na ba. Pe basi mususu baboyela mibale baboyisa mibale bandako po eza na gu na yete. Non, to solo la teme. Ya ke kotala emoko. On a bossé le loko en rentrant. Bakuti moi si ba poto ba mabele na epsa ki on a bi lolenge ya kufeli ezolakisa que soit babimisaki mutu basalie mabe bazongise na kati. Voilà pourquoi deuxième bato liboso mutu liboso ça suspect c'est l'homme son homme mutu ami bala ça suspect eza hôtel. OK. Place basaki kofanda eza tellement flou et puis mobali à se permettre de tolandi ya koyebisa son ami abenga ba parents abengi mama leki or yena 17 baza ba cousin donc fio akufi aza makila propre biologique ya 17 oui ba bengi mama leki na bango mama leki ba yebisi e pa camarade ya artiste ngo bon pour na ebiete na tala pe biloko ngo abi asali crise muta asali crise babuka ka isusu esprit de bouquier mili mo côté que bouquier soyons sérieux il y a certaines choses mutoko lo baté. Constant Mounene, famille Nebakanga. Tout homme qui a épousé sa femme officiellement. Ouais. Je répète, tout homme qui a honoré sa femme devant la famille, l'État et Dieu, même si sa femme a couché dans ma bournaïe, a okimate. Ok. Pourquoi je dis? Parce que légitimement, l'État y est bien qu'il a commis moi si, n'a commis loko, moko. Donc, il y a des moutons à perdre de couteau de kabatutu. Il a intérêt d'être là où il y a le cadavre de sa femme, là où il y a sa femme. Si il peut appeler cette explication et on n'a pas le droit de l'arrêter. Ok. C'est sa femme. Ako fournit des explications na famille à moi si. Amen. Maman papa na biso Marcelo pas qui n'a pas des explications na famille maman. Maman Faki, maman Ange, maman Blanche. Donc, le fait ya kokima moi c'est autre kobala fraîchement ya kobala wana bolingo ya Jésus merci Saint-Esprit. Bolingo ya belle famille na yo ezano na bauti ko honorer bango. Ba osalo mabete. Soki bofana une année 2 ans, obetsa bango da mabaku na basalo bazanga sagesse makamoleka kuna mabe okeno na famille na yo wana bakumi ko ina mobali ça pouvait être na bakanda bazalangwa nyoko la déjà va poursuivre basalebo mais wana bazana sur un mobile outi ko noro bozana hôtel bozana bozinda kote bozaka na 5 jours pe yo boya kokuta na famille à moi c'est yo obali akomi ya yo otinda bato suspect liboso ya mwana na Congo soko za pasteur oyebana okosa la péchete na lobby yango na bandele soso balandela bato hôtel balandela mobali
cible ça kaka mibale ici. OK. Mais ça passe et puis c'est ba signo ma bé. Moi na moi c'est akufi ma bé ko beta na nzoto ko buka et puis mobile soka beta ke. Na idée ko buka mo sino ana force nini. C'est ça. O buke loboko. O utiliser kini pour muta bukana. Qu'est-ce qu'il y a eu? Lolemo bima. Lolemo bima bomi lo ngombe et loko na moleki. C'est ça. Asali nini ya mabe. Et puis soko moni mutu dege tikali ko sala mana simane se ka ebilika. Na voilà a politicien. C'est que Webili Kam. Pourquoi qu'en absence na on a bossé que loko na zongi tant bossé loko tondemi mais pourquoi tini ba lo bazui à sali crise o bangane lo ba vérité ka kufi pour na bosser tout pourquoi lo ba sali crise or crise était ba beta ke ba bunda kité ba beta ki moi si on a ceux qui batali à se défendre qui comme ça na force à moi si boyebi tata musu muto na bengaki batu ba sangeli oui tondimi qui na conflit na bato temps mobile bimi ba côté les mais mobile local là ça innocent pourquoi fermer son téléphone pourquoi de ne pas commander qui a tué ma femme ya mutasali le côté ibana qui a tué ma femme on peut presser limbongo belé mutasali wa sacrifice ya ngwana bo tu na nzambe avant obala muto zo bala bola na teke pour artiste pour yebana pour bolingi ba sentiment non mabe na moi si mo ka ibsanga bi jano nga jamais na ko bala vedette jamais na kuba la star a moi ce qui tourne na Kinshasa na bi po na bi ebata makambo na bi amona moi à comprendre to bi te ke bango tout ba bato mabe mais moins ba muke na opesa nga eza na mutazo pesa nga exemple à mariage tant couple a sala ngona ba musicien chrétien ba pardon ba musicien na biso eza ka frère wera a mutato te aba tani nga fana na moi sina vraiment mukolo tant couple ba fandi na moi sina jamais a sala ba sa afanda na mama na ba parent pe ba vérifier na ya osimba nous avons maman Sylvie Kakawana. Sylvie m'a pas na benga bi mère. Te abiso sur le mariage. Et ça te pour na pasteur na ebitu. Te il faut bato ba yebi comment bato ba fanda kana libala tant couple ba enseigner biso. Bato lelo ba comment na ki na yebi nyoso na bali. Bolingo ya noli bala là mo ba fi bana na te Nollywood na nani ba fi batala ngo ba novelas. Bolingo novelas le ngo memango lelo na bana na nzambe. Et aussi mbaté. Et kende te mais merci papa, en tout cas tu continues là. Et ça vraiment bien mais tu comme na souka pour tous en invité et du p moi ba problème technique ba wa za ba caméra pe ba lumière ba on a capable télévision on a professionnel pour ça la bien até bien en tout cas tous en a besoin il y a ba lumière pe ba matériel et ça la biso bien bo bi que biso tous en rango déjà mais ça to bi tous en pour ça soutien la bino et ça là vraiment bien professionnel lilo ba pona to kabwana ba na nzambi nyoso ba landi biso on a deuxième partie émission na biso. Merci beaucoup maman Cynthia na otolobeli temps couple to fande lango to lembate to panza biloko nini oyo batu faut ba sala po temps couple zala amen to yela bango yango to teipe batu il faut mingi vie de prière surtout na ba couple le diable est rusé à télé pour na détruire tala bobalani na ebisaka nini na bilibala e yakana bitumba no soki boyimbo bala mais alaka kati na libala omoni ezui bango kati na libala mais bazaki ava bala na bitumba yakite nkola sunga na eloko papa Marcelo lobi eza pene eloko mo makasi bato bazongo na ndenga mabete mais ba comprendre quand on est encore vivant to sungana na ko sungana ke to tikana na sepeli merci beaucoup bana nzambe bo pambolama ba prière ezali to ba to pesa ba prière na psaume nzamba lobi mikolo penda ba vexa zo pesa psaume po bato ba bondela eza makambo lingi sala ba vie ya bato ozona na mama na ba psaume ba mabali bertina lo banobo à cause de manque de temps couple mama bali kabwana na profiter na pesi mbote na la princesse azana Canada na Montréal nzamba pambola la princesse soit bénie amen merci beaucoup pour tout toi-même tu sais la princesse au Canada que Dieu te bénisse. Merci mon Nzambe, merci d'avoir balandinga. Tokutani prochainement dans numéro Sika. Merci, bye, à la prochaine. Au revoir. Capage TV. Capage TV.